Maman Kolo quoi ma Thérèse. Ma Thérèse Karine aza mwana na yo parce que bato belé boyo benga Karine na lo yenge. Karine a moi en 1993 ngade na ebisi bino. Moi en 1993 a mukolota munene ou bien peut-être na ba pati ko pakola bokomi sié a komi mukolo ma Thérèse Karine aza nani mwana na yo komone nani oya ka manquer madame Belvi awa beta bino ba sumundo ba kidi ba papa mais pourquoi se retrouver en retard ba te belé boko perdre temps na bino pour rien parce que y a même maman boké a même donc aligné ko pesa le meilleur na yete a mi pesi trop na succès ya bato mokili condamné ya mado ba comédien wakaka na kasa kotonga a boke tonga ka Belvi parce que kotonga eza nango Belvi na ya ne kobelela tati na ba maman mikolo oye Belvi apesi stabilité mais ozo kende boy obaluki opesi mukongo olobi ngakutu boy ade wa ko tourner na bela faut vous appeler na ba fan na bino parce que mon naki ba pesa ba trophée ya ba artère na ba actrice victime, il y a harcèlement, moi ça zara bongo te. Wana za baje. Bez bandakala. Batunyo soka kanga, mais yo bwakela makasi. Wapi afia bwakela donc so bwakeli mundu bwakela eratakate. Na bureau ya jeune producteur ba vrai bazate. Ba vrai bazate. Yagola. Tango makambo e bandaki jeune producteur azo jouer a ofinga ka batu ba mama poto ba siliki ba lobe les indications malamu te bana ba yekola ka lingala na ba film na biso na ba théâtre na biso na ba théâtre congolais. Sikoyo bino boyaka abo bimisi ngote Belvi afuti bato poto mbongo batala ka jeune producteur te retomber yango. Parce que ceux qui abandonnent pour jouer normal, autant qu'on a droit chemin de Belvi à la Kisakiye. Ata longwa ki. Akoki eloko wana te. Ye faya na mafinga, ye faya na mwaki la batu babaye monotonie. Batu babaye ngo makasi. Akomisa ba défaut ya banzoto abatu donc akomisa oh nani comme nani oh wana mususu nani Elisabeth soki Elisabeth soki Elisabeth donc tolo na poitrine na ye et comme na ngo jouer na ye batu ba lobo Cardozo be aza mutema mabaza jalouse a tourner na ye a tourner les films Gabi pona nini Cardozo olanda ka likolo ya Gabi. Bo comparaye bo pesa ke da Belvi. Beto etawana. Te na préféré te. Yaya. A omwe mituka na sendwe. Mazaka na kechi wana. A omwe mituka na sendwe. Siko sina nini ya kobendelela batu makolo. Yagola na zana yo kaka. Tango jeune producteur ayaka kolekisa biso ke ye aza idole na ye za kasila oyoka kate abaka idole neza ma Belvi boya éducation ba parents orate éducation ya école okoke ko se rattraper dans l'église ye lokola arataki éducation bela ala a se rattraper dans ni na ba kwitya bakulu na kuna akoma na éducation bien parce que le kozo sale botinga ke ko simbaka bakisa benga baninga makolo eza par rapport à ni inspiration exacte a jouer na ni islam ya kana mu pepe nenga zabo bakanga ngona nzete so mu pepe ningani so mu pepe sili ko elai bino nyoso bokotela les jeunes producteurs aza ndenge biso tolobaka aza moya chibau
mwana chiba ou bomba ye te soko bombi ye makamwane botika ye landio bien so boko tele mulimo. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue dans notre chaîne, votre chaîne Haute Bascule. Abonnez-vous massivement à la chaîne Abino et Sarabino, émission bio. Ouais, Zaka, toujours un apport na quoi que l'on a bino bas stress avec votre ce pays darling love la maman avant tout banda na copé sa mbote na manager Bélix papa Tigre ba mbote na yo mbote belé na coutume de l'écriture au capit de l'écriture madame Belvie Candy la patronne ba lobby déjà dîner de charité lobby déjà et les cas qui trop bien tozai qui na mode ya pembe maboko pembe moté ma pembe likamuna motote madame Belvie en tout cas nzamba batela yo apesa toujours mayele ya kokende liboso. Émission vous avez droit de savoir vous avez le droit ya koyeba tant votre CPI ayaka se le marambo ezali oyo ya koyebisa bino po boyeba parce que théâtre ezokende mabe to la muka marambo ekende mabe maboke o biso toyebaka eyaki oyo te ya sera ba maman chako ba maman bomengo ba papa na biso sans souci maboke komi mabe affaire ya mado na jeune producteur ya mafinga oye kotisi ba kombo ya batu vraiment ebele to yebate nani aza vrai nani bayiba makolo nani aza faux parce que ba analyse ezo salama mais ezo salama dit comme il faut et puis ba comédienne il faut botika hypocrisie comment bo voiler eloko moko boye eza bongo te mais bino bo komisango non eza bongo mais bino bo komisango eza bongo te. Tout le monde a un théâtre, na ba tebele ba boya ko benga bango na ba film. Par exemple Chico Pululu kufa ki mutabanda obenye na ba film azaki susute. À part Jerry Kobetox na benga ka na film na suka je crois ba tournaka ba biloko andeko ba pangi. Ndeko na biso ko meka ye moko souci elataki ye. Veve na ya ka olobango awa eyaki nini ba olobo ana kisi a obenda batu makolo. Sur comment il y a jeune producteur bo latisango penza bo latisango kazaka bien la bochena babenga ngoni na bosedi babenga cravate na lingala bo bomisele yango bo kokobelela ete soki bosala yango na pululu ti souci ebomi pourquoi pas bokosala yango na jeune producteur à mafinga lelo ba Cardozo baladona baza cité na ba makambo ba Kevin Sidney baza cité na makambo baza relève à lobby to lo mona kutu no Karine Yamado mais bango misatu wana baza génération pe ba bimi pe na donc na teti ba ye pe na mystique a fourmi nde baloba makambo bandakala bandeko Brandanga Haute Bascule makambo ebanda kala ebanda cessé lokola bandeko na biso ba comédien balingaka to fanda na avenue du stade ako mbongo ya ruya ya ta eza na fula moko okozwa motale belé ofandisika batu bamela esala eloko te ce qu'on va commander le quoi balinga kolia komela masanga bo excusez nga bo ba collègue à madame Bevi mais deux fois photo yaka kolobela bino vérité parce que na likambo yo soki mutu ya mutu moko elali o to lo bakite biso ba pandisa musa na biso ezali ya ko dévoiler makamu ya made bo sama malamu te kitoko te tout la nana nous moi extrait ya ndeko na biso Cardozo asalaki gag na ye parce que artiste asinspiraka na biloko nyonso eza tout autour na ye
s'inspiraka na nature, s'inspiraka sur la société, artiste azara bongo. Pourquoi Cardozo s'inspiraki na gangi ya boye? Tolanda ni bati kingo boso pa makila bakisa kala abengani bakisa kala ya ntabo kati bon kingo wana bakisa kala makasi biso ndo amengu bloko zalati biso tanga uvandi bono biso poussière na nzoto na naipanga na wesa mwana makasi ya yana muninga boka te kwa ni babina ni na muninga na yo wapi ikamara na wana kamara na ngasa mbali na ngati na sindola bomi kuboya ba jeter ba statue wa bwaki ngala ye mtasi mbali na ngana kichenda mna yo mbali te wa moi cité wapi susu kama na yo te o nazo ba wana na ye beta bomi ko bozo kana te boyo bokombo ba mbona ba statue a statue pas statue te na ebiti nga boka mutu ni jeter na statue nga mutu ba jeter te nga mutu ba jeter si on sala ba jeter ba faible d'esprit ba boka ba jeter mais ça même ne pi na muninga po boka boka ba jeter la statue ba sans esprit ba sans esprit babosa na bolama mutu na mukolo moko ba sans esprit faible d'esprit pour même le congolais les interprétations là miko na mo ba interprétation na lito ya zoba donc yo ndo zana lo yo mesana ko bokela batu de so yoki mutu yoli kamuse ke ba salini abwati voilà le rôle linga. Merci beaucoup, j'espère que Bolandi Cardozo mis l'esprit aye banganga tabe aye banganga tuniye boni basango ya camarade na wa abi camarade na wa abotola mobile to sola su tete nanga insiste wana te wana mususu na yoki bozo bwakana ambwakila bozo yo esika o makambo ebandi omoni bato internet pourquoi ba journaliste ya ba kubaka na songi bali kokosaka makambo eyaki gag bango bamemi yango ekomi o te bakendaki epanganga bake kotalisa ata mpe so toke na place ke bakendaki na ndako ya nganga c'est vrai eza baplace mosusu oniati tomona nekola biso viens na chic mukadi aya obelela fi mo internet abi nga bana obeta na chic monde na banda ko beta ba fi na nga ba chaîne na ngeta ma depuis na konga na moi so ndira la tsanga yombo abelela mukimo bato yoka eza ndenge moko na ba Cardozo soki pe bakende bake kotalisa parce que mutu nyonso alonaka po buka oyo tourne place moko elo bimisa yo ye moko sentir que non naza donc na jouer ma casse comment il est pesité parce que le rognon attendez dans ça l'émission moi des fois na salle émission na so na manager na émission ngabi tant na salle émission na mo pena na oyo ko nde ba o montant na sentir za makasi etalama ils ont des mots na bango obi pena ke na jouer boye oyo ka pena kati no nyonso donc o mi pesa ki corps âme esprit mais comment il est aussi simbaté parce que bango nyonso bando ke ko jouer kuna et pas jeune producteur à ma finga Cardozo s'est inspiré bande ko Bolandi bamo ya lobi na katia comment ba comédien bozo bomeloko wana Cardozo aiki na ko belle na film na bato belle et puis la comédie belle omoni babilo mususu bokanisa teke muntu soka za mukolo na yo nde aza sage ou bien aza libumu munene ali bandi ou bien déjà za mère moboe bari de salie nde bokasa za sage poto mona pe bato mabandi ebele pe ba na bango ba sage te ndoko azuma a sage te et ana bato ebele ba bomaki moto wana que non botika et puis ebanganga Cardozo lobi makamu boy en tout cas a passé qui message ceux qui osent reconnaître place oyo outité ou bien muto asunga yo bien muto abimisa yo et puis yo bwakela batu ba bwakela tovanda quelque part otiki vert oyo zongeli omeli
Cardozo alobi bien yaza Mukongo. Ami benga mi l'esprit hein. Ah, total ango ka boite ba kombo nyonso muto mi pesa. Ayebi ndenge kombo na epese. Ngaya naza chéri. Na yebi poani na mi pesa chéri. Cardozo pena mi pesa mi l'esprit ayebi. Alobi bien aza Mukongo. Nganga tune tokomona bino te habité. Tolia na te. Parce que makambo ezaki na CCCCC. Banani ba comédien. Boko ka bozo ko kate. Comment boko comme ça jeune producteur comme c'est spécial. Entre temps Chico Pululu ana sa mabele. Nani obengaki bo diabolisaka tina ba producteur. Et l'euro campagne à ma bête na mwasi na ye o soki mwasi na ye ye na ba tournage à batu soka pakoli poudre bino so na scène mulili soko ya jeune producteur abo ko kate po na nini ya mado aye abeleli papa Serge na noko décor ba ki cité bayaki baye saya madote tika biloko wana boye. Comment bino mikolo boza mikolo ya théâtre? Likambo bandi mutu moko a déclaré. Yami bala a déclaré. Yami sato a déclaré. Bino bakasika mutu wana za bien. Ye na mabete boko kotalise mabenete. Boboya bato bele na théâtre pour ni boko koboye te. Koboye eza na sens ni. Omoni maboke oyo eza nani. Président la die sobe alobe lo mwabi ela okanga boy na vana na sexa bat na kata ndaku fona ke simbela ngokis. Bato ba comprendre message wana te. Aloba ngope na circonstance nini président la die sobe akufeli mwana ne asali crise na école na joyalité na bandal. Donc, bazo quoi qu'ils que allez moi nene boy. Après matin aleki na émission abika eloko ka ya kosekisa oyo est-ce que na kondima na kitisa muntu amwana nanga na se. Mais sikoyo eloko kosekisa comment les jeunes producteurs comme na mabako kata. Le babiaka on passe là. Donc on passe là ba bitu kuna on sopi makila na tournage. Nalani MK lobi ke tangu jeune producteur azaki na bela abana déjà ba mwakela abana déjà bolobaka ngote et puis eza éducation o ya wuti nango merci le quoi pour reconnaître que wuta na bela mama alinga uzana éducation o belvi apesa ye alinga uzana éducation o ye lelo azana ngote ya kosala na tournage osa ba cérémonie ya mabe balinga ba olela obenda bango makolo omemi ba mama batu ya mikolo na Dubai do ba mama batu ba perdre sens na bango ya kibo mama ba osa n'importe quoi toza awa eko bima kaka musu sezala toke o michopo bakomi otala michopo pa pamba eleka ya Dubai peut te retard. Ton monde a pena. Deuxième saison, il y a Vive Arriva. Ton monde a honoré mémoire à Gabi. Bon, le monde m'a boqué. Bon, perdre sens na bino ya bon mutu. Bon, qu'on s'inspire. Et l'autre côté, bon, qu'on s'épelisa public. Ne on a mis ça pour le bac à pesa moi critique ne batte bele baba cook ba ka ko finga ye alors bele ko moka bi décor a choua ka lisusu te ben ko temele e beze tindi e asali boisson ni si bo aka ba pesa remarque za vrai comédie non ce qui est-ce que ça par rapport ya ninga ke na ko jouer et pas le jeune producteur à ma finga pour une minute au boye bisanga. Et là, on dit no décor à sala. Isate. Asa ona kaka na ebita komi jalelo apekisa ou bien deni. Boye bela. Chobeze tondi. Et là kozo boma. Bon, il m'a pour reconnaître te.
babenga yango nini on a islam babenga yango nini natala yango déjà na serment bati sumun entre sumun betaka bino basumun donc bakidi bapamba mais bokoya se retrouver na retard bato ebele bokoperdre temps na bino pour rien parce que ye aomema maboke aomema donc alingi kopesa le meilleur na ye te amipesi trop na succès ya bato ya mokili na rappela kaka edingwa kenda bachaîne ebele oyo edingwa nosimba na YouTube minute eza kabasele ekomi yo journaliste nalongoli journaliste nalongoli monteur faut ta monteur te ye edi amemi makambo nyonso na lilita kuba Jeanne eza ndenge moko na ye Mado beleli pourquoi vous condamnez Mado ba comédien Boakaka makasa kotonga boke tonga ka belfi parce que kotonga eza nango belfi na ya ne kobelela te akibate bino tonga belfi azo bongo ebele et comment ça bino ba mitema mabena ba mama mikolo oye belfi apesi o stabilité mais ozo kende boy obaluki opesi mukongo olobi ngakutu boy Batu bazui trophée bolobi que ba humilier biso papa qui gagne azui trophée te maman qui gagne azui trophée te non trophée zaki batu ba voter batu non ba voter yo so omone loko so boma bi boko ko fan sa ba fan na bino te adera ko ko tourner na bela faut vous appeler na ba fan na bino parce que mon naki ba pesa ba trophée ya ba artère na ba actrice mutu nyonso foza na bashuna yo soka botia kaka ke kisi liboso parce que na minute bino bozoya kobimisa les jeunes producteurs on dira ça victime il y a harcèlement boyebote moi ça zara bongo te wana eza baje beze bandakala beze hôpital ezalaka Ngana l'émission mon asala na mani que je crois en 2017 entre 2018. Mani ke ba pierre kana bi darling nga fona ben na bato potombo. Donc na pena to louer hôpital boy. Mani ke ba kwa kelinga maladi. Boye ezala kana mo. Otongi kuno bengi batu makolo ale oye olobi o te nga na zo bela harcèlement. Batu nyonso kaka nga. Mais yo bwakela makasi. Wapi afia mbwakela donc so mbwakeli muntu mbwakela eratakate okozala awa okimate okozala awa donc boko potana oyo ba IGF kuna la lisano kebo boko potana na poto comment yoko bando benda batu makolo et puis bino bato boya o défendre bango na la émission ya gola lobby ayo lobabi na bureau ya jeune producteur vrai bazate yagola tango makambo ebandaki jeune producteur azo jouer a ofingaka batu ba mama poto basiliki balobi eza indication malamu te bana bango bayekolaka lingala na bafilme na biso na bateatre na biso na bateatre congolais sikoyo bino boyaka bobimisi yango te Belvi a foutu bato a poto mbongo batala jeune producteur te retomber yango parce que ceux qui abandonnent pour jouer normal autant na droit chemin donc Belvi à la kisaki ata longwaki Aïda Kapila si on a aussi la carrière de kitoko chez Nekene parce que ma vie a eu des vrai et ça ma vie boostée moi to moni 41 cas après un mois boostage et long et quitter ma vie. Il y a eu la peine solo. Sera bétine deka. Masaïda. Mais jeune producteur a coquille et l'eau anate. Ye faille na ma finga, ye faille na moi qui la batu babaye monotonie. Batu babaye mo makasi. A comme ça va défaut ya banzoto abatu donc a comme ça nani comme nani wana mususu nani Elisabeth sori Elisabeth soka Elisabeth donc tolo na ye poitrine na ye et comme na mo jouer na ye donc azo
silisa bino azodimine bino bato bango lobo Cardozo mpe aza mutema mabe aza jalouse atournise na ye atournele filme Gabi mpona nini Cardozo aolandaka likolo ya Gabi oui ya Gabi asalela nani Suzy Bantu filme ya Gabi ajoua na filme oh mwasi ya Jojo Ngonda menseni wana afuti mbongo na bazuwa na ye longa Jojo azalaki fani ya Ursine Pechanga mobutu afuti mbongo epi ya Gabi ajoue fi wana ndenge akangama na mbala batu ndenge abwaka mbala batu donc Cardozo alandika likolo ya Gabi aboyaki na ye koya na sortie médiatique amonaki ya na ngai ya Gabi abanda kosala boye tika nalanda koma bokomisa makambo wana boya okomisa ngo boche alali na mbetu bofilme ye akastart bokompara ye bopesa ke na bevi mbetu eta wana te na préféré te parce que omoni succès tocha ta court toujours mbongo nango esalaka eloko te oza même incapable ya komisombela te eloko ya malonga parce que depuis azobenda bato makolo wana yaya aomue mituka na sendwe mazaka na kechi wana aolue mituka na sendwe siko tina nini ya kobendelela bato makolo yagola naza na yo kaka tangu jeune producteur ayaka kolakisa biso ke ye aza idole na ye ezalaka sila oyokaka te abaka idole na eza maabevi po ya koloba ke eza éducation oyo awuti nango aotourne mpe kuna na sata babilona mama bino mpasa makasi apesa éducation ya ye ezala nango orate éducation ya baparent orate éducation ya école okoki kose rattrape ata na église ye lokola arataki éducation ya bela ala se rattrape ata na nini na bakwiti ya bakulu na kuna akoma na éducation ya bien parce que eloko azosala ebotinga oke kosimbaka bakisa benda baninga makolo eza par rapport à nini inspiration eza te aojoue na nini ete comédie ko okomisiko mutema mabe obenda oyo mukolo ezali tolaka tolamuki masculin féminin nabosai koma mutu ana joue théâtre ana mutu amasebe oyo abela liboma ana nabosani kutu nzembo wana kolala kolamuka po biloko ya islam eyaka na mopepe ndenge aza bo bakanga yango na nzete so mopepe emingani so mopepe sili ko elali bino bokoya ozongisa bevi te pourquoi devie bengana ye pembeni na ye bela production ebengana ye pembeni na ye oyo lelo akoka kosupporte yango te akomi les jeunes producteurs ya mafinga ya bambwakela ezalaki vie ya comportement na ye azokoka kozala civilisé te toyebi ke okouta na éducation mabe epa na bino okutani mpe na mutu mo bakambi yo alobi mpe tika otiki bino boyo ozongisela yango bevi par rapport à nini mwasi azalaka bongo te mama ni ya kote ya mwana na ye ya mwasi tongaka bato aotonga tout le monde ale bino mikolo ya théâtre bozokoka te bino nyonso bokotela les jeunes producteurs aza ndenge biso tolobaka aza mwena chibau babomba ye te soko bombi ye makambo wana ekotika ye elandi yo bino so bokotele molimo pululu elanda bino oui bato bakotuna osembe olobi bango oui molimo pululu elanda bango parce que bango nyonso awa baboyaka pululu na théâtre amuta bakisi amuta boye bazongisa boye ti souci babenganga te na bafilme
Ce que jeune producteur, bon, côté pour ami, boyo, parce que pas zaki ata mo mbal ngana comprendre eza likambu ya ko pasola peut-être ka pasola rabino ce que ata pe muninga bino mwasi moi ka pasola bino ezate bon mingi obino bo lo bana e aba yana biso bo ana problème ya ni bon moni ce qu'on a mambo yo ndesali ke Karine ya Mado na ye esimbate eza par rapport à ye azana islam mama ba Karine ya Mado pe azana islam. Moi, marché, exact, ben, tata, ménance. Alingaka yi, Karine ya Mado, makolo, akani makolo, ne makasi. Domoni, retombé à moi. Mais bateau théâtre, vous avez les lobos, vous avez que relève à lobby. Et oufa tant aussi ma Cardozo aussi ma Baladonia comme aussi ma Kevin Sydney parce que Kevin en dehors quand il film moko tourna ya ma bé mami watana montre mami et après film ya Michou mami wata lokola abengaka Michou pe ayebi na ko jouer tende abimisa film à Kevin mami. Mais ma fille mon nyo c'est tika li Kevin na aobunda ne okoma na génération na moi musaleza jeune producteur ane loko malonga zo sati yo zo mona aobundisa mais vos amis te mama lamu soki bino ba ya obo réussir te na théâtre botika baninga obako ya ba réussir botiki ko tourner et comme kaka oya lobaki ya kolo ya kozongisa ngo eza éducation a utai nango epana bino eza éducation ya sila aiki na bela me ya lotaka sila mams ou rien soit kanimi suboye mams donc ya lobaki sila za idole ne donc c'est la paix kaka si la ke ake oni ake sala chirurgie donc c'est là yebe asimanzela ninga ne moi ça sali chirurgie mangé bien kazole la ko bima na famille na bango bongo te yeba ke ça chirurgie bino bato bozo tourner bandeko balangia hot parce que bon chelanga bato batuna na bela bakenda pepa et pas les jeunes producteurs à ma fille na tika mon a prière na émission lobby lundi na tika mon a prière parce que et loko ezakuna eza grave hein faut zana nzambe parce que nenga zo benda makolo bo heureusement bela production za makasi et après na nzambe ah eza prière na to ko sa Asbilaye shetana buzibi alate apena na dela zali kambuya nzambe tata moto tumba makolo ya gabi ezate o na osambe na munoko batu bayeba tete en tout cas batate être bolamuka boti ko ça il a sentiment pope cacher ma malonga attends que tu vas mbongo mais au baby c'est la bino au baby ça va image na bino peut-être mon tout monde va na défaut na mais abombana na bité na mona ga ngo mon santo uta ko tourner pana mon santo ana défaut na likolo mais il joue na défaut mon santo est-ce que boyebi mais ça bato poto belé batala mon santo ba éviter que mon santo ana défaut na mikolo ba éviter ka boata ka mwandam mais ya joua nango parce que mon santo ala taka bien so ala ti robe abulai ala ti jip abulai ala ti liputa kangi bien et ça défaut ya nzoto ya mutu comment ko jouer lelo tu ko to beni asa éducatrice à base mas nini oh ye azo indiquer
Moi ça zaka bongo te. Kaka ye nazo bloqué. A bloqué Cardozo. Yeah. A bloqué Kevin. Yeah. A bloqué Mabidi sera makambo e yaka Mabidi azo bela, Mabidi azo sala boy, Mabidi avanda na ena succès na eba Joël Barezo. Na Kishasa mutu no sa yeba Mabidi. Abina ndasine titi ngombe mutu nyosa yeba Mabidi. Mais tangu kaka Mabidi yeba ni achigné santé, achigné succès. Amina tafoza mayele. Amina tafongola misu. Konzalo kwa yaya onate yakana muna mbali ba osa théâtre lelo mbala tikala. Yebela. Bomba Mabidi bien. Parce que eloko bino bozo sala oyo. Mwana chiba ba bomba hete. Tanga ngomona ba wa zo attaquer zo simba te bino bato bozo bomba ye. Parce que yazo lo ba phrase ate. Yako la soi-disant attaché de presse. D'habiter. Ntoloka ya gola attaché de presse na ye. D'habiter musala nini oya ya sale la kae. Ya par rapport à quoi ko finga. Ye moka ko gante ko belle la belle fille, a quoi que la belle fille ba moi que là, ya ma bakisa ya gola. D'habiter, ye to benye attaché de presse à combien? Ça reste à vérifier. Bato théâtre boye bela. Ça comme dans la souka. Botika kobo ma jeune producteur. Aza mwana chibaou, il faut qu'on dévoile. Bobo mama kamboeni. Aza mabe. Ambenda baninga makoloti. Bana na basali eni. Baonde batinda ya joua kate. Baonde batinda za idola sila. Boy, but tu vas nous canter dans un idole à dire dans la douce. On dit dans comme ma fille maintenant qu'on a la DDTV régner pesa ma camou. Je m'excuse. Mais il y a le gars ça idole à sila. Oh silo à coca comme ça les locaux m'ont monté ma vie. Si la mes condoléances. Mes condoléances. Maman m'a dit chou. Akufaki. En tout cas, mes condoléances. Si la tokuta na matanga, nga cousine nga botana mwana madilo o ke déclarer ba nzembo madilo na osaba émission wana. Azwa pe ba mbongo. Azwa ba mbongo ya pesa mbongo mwana. Apasa. Kotonga mbwakela. Lelo oyo obimisa ba fille madame Bevio Mbwakela. Befe abwaka Mbwakela te. Pour Cardozo alobi bien que muto abwakela kabatu Mbwakela. Soki muto atie eloko ne ou alobi likama moni yango Mbwakela. Yango bomona ménopause ça mobali, c'est la colère. Et puis ça rakanda. Et puis ça carale. Et puis il m'a dit merci pas Tigre. N'a pas vraiment ta la vidéo à la bien. Pas tu vas bien. Alors puis madame bébé tout nan zemwa nani. Malé a dit ya Madilu. Madilu parce que ben n'a pas ça makelele. Mais à tout na nenga bien bino bobimisi ya Mbwakela lokola to na jeune producteur ya Mbwakela. Mbongo ngo pe ruya eke baite mupepe na mupepe carbo esa ilote. En tout cas, il y a Serge Pasteur patron tant ba sita ki ona makambo yo. En tout cas ngesa inga mabe ya vie na ngai esa inga bien te babiloko bo il faut ko éviter ndoko décor kuna yebisaka imukolo ko yinda ba décor chou ba bima
biso tokabolaka te maboko ekatana parce que ntango ayaka na sortie médiatique na ye lokola biso famille Libota tolingaka vraiment kotouche na bacollègue ya madame invité tozo eloko wana topakola ngo maquillage eyaki hypocrisie te mais na respect ya belle vie mais nga lokola nakoka na ngai te kosala sembla nalobaka ke moni makambo olobi yeba ke bakote boke tourne wana mokolo koyinda badekor chou bateresa chou babima ma mokolo lokola ma Teresia Karine aza mwana na yo parce que bato ebele boyo obenga Karine na loyenge Karine a mwana 1993 nga nde nayebisi bino mwana 1993 a mokolo ta munene ou bien peut-être na bapati kopakola bokomisi ye akomi mokolo ma Teresia Karine aza nani mwana na yo komone nani oyo ayaka omanke madame Belvi awa Sabrina mukola Karine ya mado eloko sali ke Karine nani Sabrina ndazokola te kasha uka obiso toloba akasha uka okola te amela nzoto nzeta lipela mais ozoya ko s'apprendre na Karine ya mado ma Teresa yoka soni les anciens de Calais bakenda un anniversaire okoka ko se présenter te soubasma ya solo président Caleb en tant que papa tindela comme invitation mon kokaka te poani pour ko sa nyonso sauf conscience non pourquoi on s'apprendre na Karine ya mado et loko bino bozo sala na chaîne producteur bo bomba mabe na ye Elise Salume a ko déclarer ba tshelo mine na ba parkante bino nyonso bokomaka contre Elise mais Elise a dit qu'on déclaré à star akene na ville ne star ta imetiaka ye wana sans qu'elle soit dans mon bongo a déclaré ka droit d'auteur bino nyonso awa batu nyonso ba inaka Elise et comme bobebi sona film à Elise moko Elise a kata film wana parce que comment ben ba de connait ba ya ko tourner ba oboya ye Elise koute za mamba moi boto omona obongo sikoyo ya les jeunes producteurs ya mamba butu ya ko benda batu makolo boko ko telemelete po anini abeti bino sumun et le nini o ya salibino oluka bobelele boko bando bomba e bote bo bibisa kaka on dirait ya ça bien on dirait ya ça bien aza bien te est-ce ça bien te ta munda boso so lobby ya misa ta lobby ya mi bala lobby je m'excuse ya misa ta lobby et ya ka frère ma eninga na pamba te libange vandika boye eninga botika hypocrisie botika ko dévoiler et le kozo sala bino bo pesa déjà ma position un jeune producteur a non manqué madame Belvi ba respect et là on se ça bino dans soni mukile loba tala biso zong sa biso bozo ete boluka muto koya boyela maboke obino bosalaki acteur ou actrice okoza la fan na muninga na hote okoki kozala me na kati ya mutemo okoki kolakisa ngo boye te ndenga na nzabwe nalobake nakafana biankazanga te to bakolege nafana IGF Pamela Matondo Sami Gamba wana ekomi mabe ata tozosala mabe na kokoyebisa te boluka bosangana atuka na bengi papa ba masumu yala fumu yala ka yala dere tuko papa masumu ngana bengi yo yaka tali kamboyo mwana wa ye na théâtre nyama mabako ti na théâtre au boma théâtre ki songi ye na ndenga spiritualité obenda baninga makolo aminzimi kaza producteur a mafinga mais ya kola zoya oluka akola ngo belvi o moteka pona pena place obino na bino bokoki kozala que
akuta bino bino bofingaka ye bazali producteur ya mafinga bobeti dio na bino ba masumu faire quelque chose. En tout cas bana na baza danger théâtre nyama mabe akoti ezana nyama mo baza so akoti na bilanga ekobebisa bilanga nyonso ebota bien te eza ndenge mona yango wana nakomi nanga na suka analyse bandeko nyonso oyo bino bookotela jeune producteur ya mafinga boyebake muluma pululu kolanda bino oyo babani oyo ekangami na se yango mpe ekangami likolo oyo elobami na se yango mpe elobami na nini kani tofunda boye nzambe oyoka pululu akende asa mabele soki mpe abake pululu akolanda bino vraiment nakomi nanga na suka analyse na biso bozalaki ebele ya kolanda analyse avec votre CPI Darling Love. Bon, continuez toujours pour s'abonner. Pourquoi pour commenter? Merci beaucoup, Ezaki Nawabino Darling Love. CPI Nabino. Na souka émission na biso ya lelo. Bon, continuez toujours pour s'abonner à la chaîne Nabino Haute Baski. O Ezaka Kakawana. Pour nous faire Nabino Moussala. Pour commenter. Parce que pays chou, boza wapi. Mama Gina Madiala. Wa ba fidèle ya batu ya CPI. La maman chérie à moi si. Ba fidèle à CPI beau commenter et vous allez bien makasi. Sans a besoin, on peut sa remarque, nous moni que on peut sa en public numéro manager ezawana boko solo la koyoka yo. Parce que tozakawana mo ba remarque na bino esalaka bien beaucoup mataka okoti pe otali eloko ya CPI na yo gu o CPI apesaka bino donc osuki yango yo moko te zwa memela moninga kapela neti sikoyo nauti kobelela bato ya théâtre baosala hypocrisie soki baboyaka baninga mosusu mpo baboya jeune producteur nini eza partager vidéo, mes vidéos, sur mon outil publicité, tala et bandeliti souka. Kolekisate parce que sur kolekisi vraiment et pour ça la kito côté. Tala émission et bandeliti souka parce que émission na biso awa na lobaka na bandeto ya kapona kolonga na bino ba stress. Et puis to ya kapona ko réveiller bino lisusu ba esprit parce que bazokosa ebele lokuta ezopesama awa bainformation ya lokuta vraiment biso atopesaka information ya lokuta te na chaîne ya bino Haute Baski oyo ezalaka toujours kaka wana mpona kosala bino mosala. Un grand merci à Papa Tigre, merci beaucoup papa. Nzambe abatela yo vraiment opesa yo balongue vie akata inane epa ya bola akata inane epa Zuma akata inane te si la fois kata 5 ans abamba pa na yo nzamba batela o. Merci beaucoup madame Belvi toujours donc dîner la biso ya charité vraiment elegaki vraiment kitoko makasi botalaki bomonaki et salami vraiment kitoko makasi en tout cas nzambe pe abatela madame Belvi vous continuez toujours pour s'abonner na chaîne bino to mona ni soki nzamba yete votre CPI à faire. Tout le monde a une ambition, une émission.